Challenge Training. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste, un chanteur, un rappeur, un danseur, auteur-compositeur et interprète. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2010 et il est devenu une figure incontournable de la musique en République démocratique du Congo et partout dans le monde entier. Il incarne la foi, la jeunesse, la détermination et l'innovation. Surnommé le jeune leader, Mutoto wa Congo, Molodoy leader. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de Inos B, bien évidemment. Inos B est une force incontestable de notre génération. Un jeune originaire de l'Est du Congo, une partie de mon pays frappée par les catastrophes de guerre, livré à une misère persistante, ravagée par des atrocités sanglantes qui ont ôté la vie à plus de 20 millions de personnes. 20 millions de personnes. On ne parle pas des dizaines de personnes. On ne parle pas des centaines de personnes. On parle des millions de personnes. 20 millions de personnes. Et 6 millions de déplacés internes fuyant des zones à conflit. Des chiffres qui font froid dans le dos. Du jamais vu. Et c'est là depuis presque 30 ans. Je ne pouvais pas parler de Inos B sans faire un rappel de ce qui se passe dans ce coin de mon pays, d'où il est natif. Mais je ne vais pas m'attarder sur ces tristes et sombres tableaux. J'ai peur de la guerre. Je voulais simplement vous décrire l'environnement dans lequel il s'est trouvé quand il a eu ses projets, cette vision de grandeur. Tout a commencé avec son groupe Maïcha Soul. Et un plan bien imaginé conduisant jusqu'à Vodacom Superstar. Est-ce que vous vous souvenez de Vodacom Superstar? Qui pouvait miser sur un jeune homme de 13 ans qui ne payait pas de mine, qui sortait simplement d'une famille de musiciens, inspiré par sa maman et Michael Jackson comme modèle? Qui, même s'il avait une belle voix, les sang-froid, il n'avait pas honte, il maîtrisait l'art de captiver les publics et qu'il brillait sur scène. Mama wa Taifa Jika TV. Bienvenue à l'émission Nabiso spéciale Inos B. Ah oui, tango tochaka spécial Inos B tolobela kaka actualité ya Inos B uniquement kaka pona jeune leader. Bonne année na ba griffe tout ya monde entier. Bonne année na ba moure ya bonne musique. Bonne année na ba bonne nga ya Jika TV News ba ona bengaka ba étoile. Bonne année na ba moure ya bonne musique. Bonne année na Yemoko Tigre, le Molodoy, le #1 chef d'état-major ya ba griffe ya monde entier. Na kombo ya mwana mboka Inos B. Bonne année na ye elongo na libota na Mama Rebo Chulo Mukaji International na bébé na biso na libota mobimba. Bonne année na libota ya Afro Congo #1 Mukua Moko. Hey! Esika intelligence pe masolo e fanda. Bonne année na Big Manager Prince Balume. Ingeta na yo pelo sako na yo na musala kitoko uchi ko sala pona parcours ya 2023. Bonne année na les grands réalisateurs ya Afrique Mobimba. L'ingénieur Achille Balume. Oh wana kuna nde musala. O ebi musala te o s'éloigner. Merci pe matondo na yo. Pona musala, pona ba réalisation na yo, ezaka pona Afro Congo te, yo o sauté déjà. So na tali bilan ya réalisation na yo ezali makasi, moyena lobango ezate bonne année na yo, bonne année na océan ya musique ya mboka na biso Gizo Balume. Olingi son na yo fanda. Kuna nde masolo. Équipe mobimba ya Afro Congo dada sebos ingeta na yo e bonne année na yo. Diamant noir na kusalimu pia nasema bonne année. Kinga Kati Molobeli américain perdu à Kinshasa bonne année. Gepard mukua moko ya Afro Congo bonne année na yo. Molobeli Njori bonne année na yo. Aha DG Minos
Les professeurs, bonne année na yo. Exaucé batala ya batalos, bonne année na yo. Ba griffe tout ba on a bossani petit Inosbi, bonne année na yo. Ba on a bossani mokolingisanga. Mais en général, les griffes du tigre monde mobimba. Ba griffe ya tigre monde. Kobanda na Facebook, kobanda na Instagram, kobanda na WhatsApp, kitana TikTok. Ba bonne année na bino Bienvenue na bilan spécial ya Inosbi na 2023. Ah oui, hein? 2023 ezalaki année à succès. Incroyable, incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. 2023, ezalaki année à succès incroyable. Ban concert moko imaginable. Ils ont tenté mais ba réussir. Ils ont essayé mais ba réussir. 2023 bilan il y a jeune leader. Moi namboka les meilleurs artistes. Na ba classement azala toujours. Musicien international na âge à 26 ans. Zoa yango ka ezuyo oboyo lali. 14 featuring. Incroyable mais vrai. 14 featuring. Incroyable mais vrai. Bila kitoko. Kitoko. Succès. Kitoko. En 2023, Tobini na flex. Na 2023, ben Tobini na flex. Ingeta na maboko milai. Le 31 décembre 2023, beti une année avec 9 millions point quelques de vies. Ingeta. To saluer d'abord. Yango pende bini si batu maboko milaye. Maboko mi ayaya maboko mi la ye maboko mi mama maboko mi la ye maboko mi la tokenda nango ka bongo ata baloba to bina ate to bunda toujours surtout ce que loko et saloba sentiment et saloba diki ah oui hein tokenda nango toujours bongo to ebe ke nzambe a opesa biso makasi malgré année o bandara mabe et sukaka kitoko makasi tokoloba ane bandi mabete parce que Tozana pema à part Piaka. Piaka c'est quoi? C'est rien liboso na nzambe. Merci beaucoup. 14 featuring. Et Moussala Kitoko. Featuring we calé ma solo. Et bloqué ma solo. Et zali li PK. Atomba li PK. Na mama Africa emi yalade. Oh, lelo, na un mois, et beti 6 millions de vies. Wana eza bila ya 2023. Bila moko kitoko makas. Bila moko incroyable. Quand en 2023, tomoni ba concert, ya mutindo na mutindo. Ah oui, hein? Tomoni ba concert ya mutindo na mutindo biso moko tozalaki ba témoin oculaire ya concert tomoni mama na mubange na concert na Mbujimai stade wana ya Bukwanzolo etondi plein à craquer place à offrant des athées. Ah oui hein quand en 2023 tomoni kindu na semakas Ata président de la République, mon côté, à Salabo, et na Semboula concert et bêtement impossible. Wana na zomo nezalaki le 4 janvier. Ba concert à Libanda impossible à croire, mais vrai. Quand en 2024, Guinée, ba soirée, ba festival. Quand en 2023, tozalaki na mubange ya mama ya concert na Belgique. Mubange ya mama ya concert. Plein ya craqué et quand tu peine histoire ya mboka na biso. Couleur café, Bruxelles. 2023.
représenté par Mwana Mboka Inonsubi. Troisième personne, après Papa Wemba, ndeko na biso Fally Ipupa, ezalaki Inonsubi. Ah oui, hein? Ezalaki Inonsubi. Donc muto présenta ki mboka na biso mobimba, musique na biso, ko banda na ba légende ko fiolo mide, ko kita muto représenta ki biso ezalaki Inonsubi na couleur café, festival international. O ka ba grand, ba mikolo, classe à haut niveau, nde ba kendaka. Ya, oza mutu ya wololo, oza mutu ya CC, oza mutu penda ya manyanga, oza penda na placité, oza penda na placité. Ça veut dire que na 2023, Inonsubi, le 25 juin 2023, il nous a présenté couleur café. Bilan, kitoko. Il était nominé dans toutes les qualités. Toutes les qualités. Meilleur artiste, meilleure collaboration. Maboko Milayi est totalisé une année lelo na 9 millions et quelques. Et 8 trophées à meilleure collaboration. Ah oui, hein? Trophée à meilleure collaboration. Année 2023 qui toko makas. Aux agrifs partagés en goût makas. Tu ne peux pas manquer à dire. Parce que to tambola qui toko makas. Côté ma finga, 0, 100%. Côté polémique et salité, 0. Côté babé zepola, 0. Inge t'appelle le sac on a balobeli tout. Année 2023, et puis c'est ce trophée à meilleure collaboration na Maboko Milayi. Quand en année 2023, toujours na Belgique, pour te clôturer année, jeune leader a bêti mo bangé na concert. Et l'on a mamare bochulu, mo konza masolo, mo konza ba mama, mo tozo konza bango tout, to longoli bakulutu, to che bango mpanzi, pango baza ba legends, to ko che bango te, bakulutu bango batikali combien, tozo mona mama Biliabel, Barbara Kanan, et sili, yenda tikali skwazo konza tout. Na Belgique, na la Madeleine, Wanezalaki, le 1er décembre. Ezalaki opesimbo ambwa aboyi. Ba kombata ba tosi kitoko. Ba kombata ba lobite, biso to bunda contre este. Sko oya zo obeta ezaye moko este. Ezaye moko muto apesa rambongo approche na ye. Ezaye moko muto alesa rabatu na ye. Ezaye moko muto bunda rapona population na ye. Siko so to bundisi ye. C'est que to mi bundisi comment na biso erozala mal vi na miso abat. To tika ya beta parce que bobo sanate ke Belgique ne bisika ya bokecho afandaka. Ingeta na yo ya bokecho. To linga koka bongo. Tokei. Toke nango kitoko, toke nango bien. O eza rétro. Après si ko na janvier awa nde to démarrer janvier a makambo ezoya ya. Makambo ezoya. O stopper sumutu te. Makambo ezoya ezala pena non stopping. E bando kende kaka ezako s'arrêter te. E boyebi jeune leader. Potozo zela ba trophée tout. Tozwango. Trophée à 2024 et tout. Tozwango eza biso. Sans blague. Tozwango. Tozwango. Po bunana mutu ta kenda ye moko poser tranquille, calmement, sans combat na mutu, sans problème na mutu, azaka poser do maye le fanda, nyonso fanda, kimia sagesse entouré na ba maestro. Avato kende kuna tolala tolamuka Fabrice Mande to fete bonne année na nini? Piaka. Mama kena mama. Na ebite. Onde baloba kindoki Afro Congo. Wana penande baloba kindoki Afro Congo. Aveni nini okokota. Zando mobimba mpiaka na mpiaka. Exaucé batala yaya na kosite. Yo mutu azando matin midi soir. Yaya.
ngana lobaki bandeko mpiaka o bazo chapo bazongisa batu bandako bayate ou bien ndenge nini place nyonso zaka mpiaka yaya oye liberté yaya ocha lokolo wapi mpiaka na mpiaka zwa ba veni zwa ba parcelle ya nche mpiaka ye kuna che mpiaka ye kuna che mpiaka ye kuna pa che mpiaka betami na place batu babuka luketu babuki luketu teme bayembi babuki luketu na mpiaka badore nzambe na frère Maki Kalambai mena babar tu ezaki mpiaka mutu asilisi dikaze ya masanga mazo beta kampiaka simbi mutu na kati ya kwiti kwa na nini to salite wane zalaki obalobaka ingeta ya suka ya mbula poto clôturer aneto kota na nasika ezale loko moko boye ya somo tango sali yango na motema o sali yango penza na na motema na yo il fallait pesa o ezo pesa alors pona yango ensemble na babone na ngai Jika TV News na kolinga na sekuna ya ba commentaire ensemble na ba griffe tu ya monde entier ensemble na lisanga ya Afro Congo na olinga na se ya ba commentaire bochaka merci jeune leader commentaire musuti merci jeune leader ozana yo tigrete ozana tigreste mais oza amoureux ya bonne musique o sepelaka na yo na bato basala honneur à musique na biso yaya o mona ke innocent asara fierté yaya na mona ki ndeko moko alobi Inosbi aza exemple ya ba jeune tango tozolo ba pona courage Inosbi aza définition ya mot courageux ba jeune tout esengeli balanda Inosbi po bazwa exemple jeune moko ya 24 ans a s'engager na mwana mwasi jeune ango paza star ana succès ayebana akenda sango batu bakanisa kike eza ba je ya liyoto mais lelo bébé moko kitoko utakuna ti lelo couple ne fanda déjà na âge à 26 ans a comme père de famille a comme responsable so batuni tu es marié non je ne suis pas marié officiellement mais na mwasi nandako ce n'est pas facile donc ceux qui te copent c'est le moment na commentaire na biso ezaka merci ndeko wana lobby ils n'ont subi as exemple ya jeunesse kobima de zéro jusqu'à kokoma héros ce n'est pas donné à tout le monde je crois extrait ya ndeko wana to chango na Jika extrait ya ndeko wana to chango na Jika kobima zéro kokoma héros ezaka Inosbi kolakisa ba jeune que tu ne peux pas dormir yango yo kaka otelemino na coin osalino le côté neti na tongo boye na banda ko chama desu na moto na moni ba jeune umukamate umurudishe umuzongise pona nini umuzongise umukamate système ya kotelema na coin sans ko sale loko ya c'est pour cela nzembo wana za ko sala jusqu'à ce que bokomona nzembo wana ko beta M bokamote nzembo wana e beta M e ko beta penza milliard e beta penza milliard parce que nzembo wana ezali ko continuer ba étranger bazali ko continuer ko savourer ngo jour au jour au télémino na coin au sali na yo eloko te. Mais ce qui moutoaleki vie pesanga vie kabelanga yaya. Au mona ta mobalo ya kabelanga yo yaya. D'abord un poids lingio, deux. Poids yebi que non. Peut-être au travail à côté, mais tu es une femme ou apporter quelque chose na vinaye. Tu es une femme ou ajouter un plus na vinaye. Ce qu'on a un problème, a difficulté, a un souci, a un problème ou ko résoudre en côté. Ce qu'on a vers yo chéri naye, à ko résoudre le problème on a facilement parce que tu es intelligent. Alingyo pona mbongo na yote parce que ça n'est le côté. Alingyo pona ki star maniate, malingyo pona intelligence na sagesse et voilà. Et là, on monte à pour rien. Quand on est blessé, chérie, ne fait pas ça.
Et ça très important. Merci beaucoup, abonné Nabiso. Merci beaucoup, griffe tu à monde entier. Ensemble, na tombé li bonne année. Kalate alubou Nabiso Zobima. Hey! Ozo kaka bim! Toko kangote. Mais griffe, Bob misa déjà manzaka. Bob misa déjà manzaka parce que bombo ezoya. Bo chargé déjà. Parce que ça sera du boum! Toko kate. Merci Fabrice Mandena Sima caméra. Merci Nabato Balinganga. Bo continuer ko linganga. So linganga te. En tout cas, je suis désolé. Zambalo la pambola bino. Ngana o continuer. Et le ngona bino. Peu importe place tozala. Peu importe place to kende. Na otika jikate. Tozala kana bino. Ata na zamba na ozala na bino. Ata na se amai na ozala kana bino. Ata lelo. Bo moninga lisusu na komi soki na kanyama kasese. Na komi ko sale la bino ba video. Ya ba kuluna ba nini bo comprendre tamusuto ke tourisme kuna place nyonso kozala bo mona biso. Bye bye. Merci.